Saratola TV. Rebazana no maturité. Ngakutu na vie à couple ba vivana inonce bina mona ke plus aza mature que les kata Cindy. Vous comprenez? Cindy a ka sans soutien. Reboyer. Ah, il faut ma photo. Saratola TV. Parce que ebi ma solo pour nini. Et papa veille Pembe Chéron ne passe pas. Hein? Pembe Chéron ne passe pas. Mais tu là? Ne passe pas là-bas. Saratola TV. Cindy a la kisi mécontentement naï. Pour qui m'y kota, Fali Poupa. A commis. Ok. Cindy c'est ma soeur. Faire au salamote poani. Faire et aka mutuna nebi ki olingate na loba makamnao. Saratola TV. Koyoka et approfité. Ceux qui osent parmi bateau bazo accélérer boké loba ou perdre. Saratola TV. Saratola TV. À côté quand l'amour pardonne tout aussi sa phrase. Ba na télévision score pasteur Mike Aotea. Maman pasteur. Tous en takala na ba téléphone. Ok. Moi te ko ça nzambete. Saratola TV. Te l'amour exact. L'amour so exact que moni mission ya peniel na vie à pasteur Mike ezaki pasteur Mike achité à Bambala. Parce que tu as comment un niveau ya ofinga couple majabu. Eza parce que aeba force à Mike et utana couple wana. Saratola TV, la chaîne qui assure, Saratola TV, la chaîne qui assure. Mettre le point sur le i, c'est très important. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous suivez sur Saratola TV et aussi sur Toute Info. Je suis très heureux de vous présenter Bino Lisusu. C'est belle mission, c'est un nouveau numéro parce que confiance dans la collaboration Bisona Bino, ça prouve que Maramozali Kotambola dans les bons. Depuis un moment, Nazo soit beaucoup d'appels, plusieurs vidéos, Bazali Kokatabanda Mundambu, Ezali ko accuser nous ce que nous faisons, que souvent on nous accuse directement ou indirectement. Et aussi affaire Peniel et le frère et le pasteur Mike Kalambay, on a aperçu la sœur Peniel Kalambay était. On a aperçu la sœur Peniel Samba. Peniel Samba. Na kati ya concert, il y a Mike, il y a pasteur Mike Kalambay na Dallas. Où est le mal? C'est mauvais ou bien c'est bon? Ce sont les grandes lignes que nous allons essayer un peu de dire que la vérité, nous allons éclaircir les choses. Innocent Baloumé, le mari, non, pas le mari, le fiancé, il y a Rebo Chulo, Rebo Baloumé, non, Rebo Chulo, pas Rebo Baloumé, Rebo Chulo. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de polémiques qui se disent qui ne suit pas l'autre. On a vu, dans le compte Instagram, il y a Innocent Baloumé, on a tout vu comme photo, publication, tout y est. Et pas il y a Rebo Chulo, on ne retrouve plus quelque chose, il y a Innocent, ni à Mona Bango. Mais les autres disent que non, c'est une mission que nous on a fait avec la sœur Saratola, avec la consoeur. Saratola, c'est parmi nos émissions Oyo, esprit na Bango. Et c'est aujourd'hui que je comprends qu'il y a de certaines personnes au Barizonarana Samapeka. C'est vraiment, je les comprends clairement. Qu'il y a des personnes au Barizonarana Samapeka par rapport à mon message Bozokoma. Ce n'est pas important. Il y a à manger et à boire dans cette belle émission. Il y a vraiment à manger et à boire. Aucune personne acceptera que soit charge moroboye à makamobo ya batu ba ko tiango na mutu na. Pourquoi? Saratola. Non quoi ban. Bonjour. Bonjour.
Maramboisa minene, boni. Te Marampendeza, ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Maramboisa Penda. En tout cas, Maramboisa dans la communauté, Maramboisa. Ce point, pourquoi Batou Balouké là, Batou a problème? Pourquoi? Parce que toi, on a ça, non, tu profites, on est là, c'est que tu as envie. On dort, on se réveille, il y a toujours des problèmes. Imaginez ce que vous êtes biso, tout ça, la biso va polémique, te bani, te comment c'est la biso va makambo, va comment il faut là parce que vous avez une angate. Yo me te poser une question. Ça va tout là. Quand la communauté on est dans mon ara, problème, propos invité et là ta et comme on l'a ta journaliste. Quand la communauté na biso. Or baloba bien en français, les propos tenus. Ils ont engagé comme Kaka muto azo bimisa ba propos na yebi pourquoi zo bimisa ba propos na ye. Et voilà. Et c'est par ici que nous allons commencer cette émission. Sarato là. Au lobby de l'émission, on est allé dans problème. Ouais. Mais au yé sous can émission. Non mais il faut. Bah problème où ils qui voilà au non régler en côté. Mais au moins au bac ça kaka. Mais quand c'est nos pays quoi aller là problème au bac si quand même pas problème. Au Sarato là, yo mo allez consciente que émission dernière yo lo baki makambo ya mabe. Tenalobe Maramabé, mais ils ont la vérité au Balobarana français. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok. La vérité, monsieur Balobarate, parce qu'ils ont blessé. Vérité. Voilà. Baboya la vérité n'y a ce bima parce que la vérité monsieur ce bimi kabola mabala. Ok. La vérité monsieur ce bimi batuba okufa. La vérité monsieur ce bimi famille ko panzana et on mona la vérité n'y so balobate. Mais est-ce que lelo muta bandaki na makambo ya ba voice ya koya ko la vérité zali Vasco Mabiala. Est-ce que ça numéro Vasco Mabiala? Je passe son numéro. Non non numéro. Qui peut nous aider franchement? Comme la live Sarah to la benga na expliquer makambo nyonso trop c'est trop. J'ai pas son numéro. Mais le frère et le sœur, s'il vous plaît, c'est son numéro à Vasco Mabiala. C'est lui qui a commencé tout ça. Vasco Mabiala qui a cité les noms de Ferry. Les noms, il y a Fiston Saï Saï. Combo, il y a Batounion Soana. Alors, na moni pe place Sarato la qui ko bakisa sous combo ya mutu musu. Sarato yo bakisa ki sous combo ya mutu musu. Tous waka to reposter. Sko ba qui ma Vasco ba ya ka biso na biso pourquoi? Non, parce que Sarah a éclairci au moni ngana na facilité à communication na ebi communauté na biso ndenge fonctionnera ina comment na koko tsabango eloko evanda. OK. Au moni Gims tango bakutana na Ferry. Tant Ferry ki nota la Gims. Est-ce que bi ke bat ba CP là? Voilà. Ba beta maboko. Mais RK ngana décortiquer rencontre Gims na Ferry. Faire à mon ananas na Gims te alaka Gims oya concert à yara susté. Si Gims azongi faire à mon susté et pourtant ba beta ma solo ba la collaboration ko sekate. Pourquoi? Parce que to créer na scène ya refaire comprendre batou et là on y Gims ça sala une affaire. Vous comprenez? Parce que communauté na biso tala biso ba comprendre apena nyo sauter. Et puis ndeto za boye nzamba sala mona mutu na dimension compréhension na ye. OK. Yo ko comprendre le ressomo le mo balobi siko yo comprendre même na classe tout monde ango au monde a prof a pesiko batumsu ba comprendre batumsu pena ba mona et lo minda minda na minda donc mutu na mutu ana compréhension na eba o wana esenga sous professeur abande la ko expliquer na façon mususu plus facile pour muta comprendre ce que ba façon plus facile wana nga communiquer ngo facilement. OK. Bat ba yo kaka ba audio moni na communauté na biso audio so ebimi bat ba yo kaka mais ko ba décortiquer ma ebi mana audio ba sala ngote ce que il faut Sarah to la mo boy bat bazela nga net na bandako ba vandi Sarah yo décortiquer audio na mambo ezala ite bat ba monique ezaki nde boye Vasco mutaina CG ba olanda Vasco tende. Oui, c'est ça. On a bandé en Vasco. Vasco a outil qui live, en plein live na TikTok. Combien de personnes va m'attaquer na live wana? Combien de personnes? Combien de personnes va accéder mon na pilipili? Na pilipili. Gazara na zakite na kutika ba kati de ba chelipso na ba téléphone. Alors ngata unaye na bando yoka ba audio. Bani ko analyser. On est en train d'analyser, de comprendre que nakata histoire ya sayaza. Nakata histoire oyo paper vaza. Nakata histoire oyo Inos biaza reboaza. Mais apparemment ba vie mususu pe a wenge baza. Mais ba kombo bimité. Kombo ne bimité. Mais bazali. Na bandisco ko interpeller conscience ya Inos bike ba yara nando kité. Omoni ba vie wana baza bato yo akose kana yo mais aleka moi sinon na sima mu Congo.
ba mécène combien ba leka basi na ba ona sima mukongo mutaoka donc yo mobale okabela musicien mbongo entre temps musicien ali rapper mon sino moyebi dozo kabela musicien mbongo okabela pe na momi na yo mbala moko nyonso zozwa ozo comprendre donc babilo aningo na sko tango biso to décortiquer to dévoiler ngo bato ba to marché ba monter ya kufinga te mais to yoki kuna ba fingi no sibia utamboka donc ba vie ba eba ke pecho ebi idéologie ya musique te dans ça qui est bleu à quelque sorte kayango ba fingi mboka tienga te Baïbe que Petro aza non oublié aza auti bamboka donc ayebi musique ndé fonctionnalité akele na wenga yo kande batu baza obomana pona basi omona mwasi wana zaki yaye akomi yaye ka mwasi moko wana tambolila samba mobimba ka mwasi moko wana atambe pa ya batu oyo basolo la ku ba mataku du même podium ya yebi que mwasi aza ya dona alingi na nko pasa guerre na yo et batu ba beta na même orchestre yango wana petit tanga yo kisko ba propos na nga comprendre que comme au monde il a pas exemple mon honnête par exemple jour moko moi si nao ayebisaka non que okutana na je suis un ingénieur je suis excusez benga fallait tout ça ni temps moko boye comme soupo moni sous appelle ingénieur je suis na téléphone à moi sinon ata benga ka to bando solo là sko ba soupçon mo ebimi ka bima na ingénieur je suis oyebi biloko bando kanisa ya solo jour wana akendaka pa ingénieur je sais biloko inos bia zo réfléchir ngati yemoko kuna na ndako zo réfléchir azo songa muto jour wana zaki bozaki omoni audio so ebimi Batu ba oyoka audio mais boyoka binda audio continent ke yonde innocent. OK. Zo place na ye. Ndo mona ka place ke muta komotala yango jour wana kendaka pa na ye abenga ka jour mona butu awsa ba analyse. Omoni ba koko selo likamna audio mais muto likambe bimeli sora vandi conscience na ye balani na makambo ba réalité viva et comme confirmation. Vous comprenez? Donc ba vie wana baza ba vie moro mordant mais Sarah c'est comme si ba vie wana ba bomana na makamba ba momi ya osakana te e makambo photo lobata e bandi banana ba papa wemba ezokita génération musique ya Congo yango wana mais makambo leti ya nini kobimana basi baninga c'est ça babi makambo sko ya innocent zo bakisa ba mungu na ba pilipili nde yango ezo soir te ouais ngana bakisi ba mungu na ba pilipili yango siko yekomi ko soir sikoyo soki ngana bakisi mungu na pilipili mais na réalité za bongo te oswandeni oyebeza bilo mususu ya papa dona soneti na vande na vanda na ngana ndako na moni bato ba osalela nge mission Sarah za mukola Diego oyebi ke conscience nanga so oyebi ke na mukola Diego iswa oyebi OK parce que so conscience nanga ba ke na mukola Diego te e ko tazo bima donc obanaka kutu ko seka je pense oza non normal ta bandoki ba yebi na bango te donc so maloba nanga analyse dange comme soit c'est que ndiba moko ya na kati batami en fait biso to zwika oyo bato ba pesi biso de faire comprendre dans la communauté et puis à ça là qu'on peut pesa inos bi conseil que na vie lingo bunda bitumba na yo moko donc dans le sens soki dona na problème na yo nde na komi na guerre na yo mais soki ezaka poyo zaki na problème na Josué alenga na yo rendre yo ba compte pour non se pesa Josué c'est pas la peine OK voilà lelo to komona soki ba misela biso liste arebo kombo fallait ezalate wana melimbondo ezalate OK ezalate ezate donc via les gars kuna te fallait ça ba jewana te totamboli na orchestre te fallait ça le seul musicien oyo que soro e musalve musala OK so sa petite sœur et la petite sœur te wa bon na butu akoma madame te ozam na petite sœur na grandeur a fallu aza lelo na ba combat fallait na ngolelo sora zaki na vie à gauche droite mutakala de GCB ma déjà donc fallait ça là effort à comprendre pe kazara combati a tia discipline na vie na foyer na vie de couple na ya omoni azo continuer ko avancer mais ça na ba orchestre mususu tango koti
en même temps au travail, en même temps au travail na l'idée. Mais kasi babi tambola ndenge wana babiza nango normal. Kasi musique, ya on a so musique à Congo te. Parce que inosbi otala ba parcours wana na pesi exemple. Même toujours moi kenda ki olukare boboé akuti voiture à faire liboso ba 22h. Au moins teke bilo wana. Ebandi kozonga moke. So sikoyo eza nango pe ya lokuta po. Tout le monde a anglais, Vasco a koloba est solo. Mais l'anglais m'soupe Vasco a kokosa. A kokosa pe, a kofondé pe makam. Ne bazale la rana ferré, a kokosa pe. Parce que ebi ma solo po anini. Et Papa Hervé, Pembe Chéron ne passe pas. Hein? Pembe Chéron ne passe pas. Mais tu là? Ne passe pas là-bas. Ya Pembe? Eh, elle va pas passer. Non, elle va pas s'en sortir. Voilà, mais Sarah, Toko Tesco. Toko Salamope, oui, c'est vrai, mais il peut au salamati. Mais il peut au salam. Donc ça peut ou ne pas se faire? Ça peut ou ne pas. Voilà, ok. On le bien, on a bien. Tout à l'heure, il y a un clip et tout. Bon, nande to ebe musique à Congo. Moi, si je suis allé clip la musicien, les caras na tatami. Mais on ne confirme pas. On ne confirme pas. Solo Toyoka. Toyoka. Mais dans le cas vraiment, il y a bon. Rien ne prouve que Mambo Vasco Mabia la lobeza vrai. Pour que détruire mariage Joanna. Mais ce qui est comme à niveau de détruire mariage, c'est que il n'ose pas quelque part. Oui, belo na uto ebiso art. Ba conseil ça comment calculer que jour mon akendara na. Donc mais comment on a moko. M sous appelle et commis. Ah, au moins mobile zara comme avandi. Ah, reboye pisanga bon jour wana na babutu, on a ra luka, on a kuta voiture. On comprend et comme ba problème. A des ala qui nango elo côté, une fois ka ebimi na munoko ya Vasco Mabia la oazaki directeur marketing affaire et commis ya solo. Mais jusque là on n'a pas de preuves. O ezola ki saki makambo nyonso Vasco lobi sur Rebo, isa vrai. Tout le monde a côté ici, ça. Voilà. To éviter ce qui pesa vrai. Pour makambo lobi ana ba preuve te. Mais loko la kaka azaki pembeni affaire. Ba tu ba ko juger ka koko ça. Mais est-ce que loko la pere boza Pembe Chéron a kobika te. On se comprend pas à l'époque ils n'ont pas qui te rebo qui femme seule. OK. Alors, na côté mususu pe et cause à lokuta. Oui. Bara na besoin ba nuire na couple wana. Pour jusque là et là mon tata audio mo ata preuve mo ebimi à faire na il côté. Mais ce qui est comme na point comme ça bango na ba problème. Il n'ose pas placer mon casa à son coma. Parce que wana ils a scoop bisoté. Ata moi les camions ils a reçu na média. Yo mo place au vando ebike. Marambo balobi pour na pes exemple typique. Papa de ngunda zana nga na ebita msuba ex na ye. Nyo sote mendam. Tam suye pa ebi anga tam su nyo sote mendam. Soit batu ba une émission. Mutu mo ale kitom so alobi Sarah wana kutazara moi c'est un tel. Ouais. Ngana ko le kapena wanga nyango mais mbani na nga ebiki mutalobi wana alobi ya solo. OK parce que ya yebi. Ya yebi. Vous comprenez maman ndenge zala. Donc mutu mo ko ya la tso des arts na TV. Mukilipe lo beza lukuta. OK. Mais Joe a ebiki et le robot était vrai. Bon, Sarah, maintenant je pense que donc pona tozo ngana balobike biso ba automatisi problème mais loka biso ba automatisi problème il faut faire voir batu anglo ba mona te que Vasco pas na preuve ata morote et cause appelle okuta et cause appelle façon ba luka ba détruire innocence parce que moral ce ko ezobeba. Parce que jusqu'à maintenant, est-ce que ça a entourage moins ferré ou bien ba bureau bien ba communicateur ou ba l'équipe on a voya ko démentir pe makamboana que Vasco dit début à la fin on s'aloba et ça le kuta. Les grands problèmes Wenge reste calme jusqu'à présent. Donc Wenge te mais orchestre affaire. Il fallait qu'à ta porte-parole m'aura fait. Oui. Bah attaquer quand même à ta Vasco que non le kuta ba vie ba betara petit wana 12 botika ngweza bon kufa na attention faire ebike mère s'il y en a parlé calme tokos donc comme kuna matoiti côté kuna pe ya sai tokos na madame e komate
mais bana batu bakoti trouble. Parlons maintenant de la femme, Sarah. Est-ce que dans tout ça, Rebo étant que femme, est-ce qu'elle a protégé? Est-ce que ça, ils a peine à protéger la femme? Rebo n'est pas protégé. Elle a protégé dans sa mission mon lobby. Au moni, question mon lobby que pourquoi bata faire et ba lobate. Bazo loba oui, bazo répondre. Fallait ba ça là parce que ko sauver tant sous réputation moi na moi si. On a comprendre o comme ba compte à rendre. Stade de martyr Rebo a quitté. Est-ce que cause à la paix, ça peut faire aussi partie à Makamwana que non, qu'on s'absentait dans le stade de martyr pendant que tu étais invité? Rebo, et c'est qu'il et comme il aura qu'au foquet. Ouais. Et alors on a beau signer invitation, OK? Sarah Tola t'a invité au quoi animer la fête na mariage samedi. Ouais. Nga vendredi ou bien jeudi na kepo. Mon dimaki. Mais na dimaki na kepoto. Na foke bino. Pourquoi tant on a oyaki na boyela nga message na FCM non tété papa donné en tout cas ici baté na kepoto. OK. Quelque part ils a ba tâche. Azoki ça peut ba gaulois, azoki ça peut ba ta faire. Vous comprendre. Donc soyez peut-être azo futa masumu na donc voilà. Si arrivé les lots parce que tout le monde a rabattu tout baloba que non nous devons protéger les femmes. La femme elle doit être protégée. Prévenez. Faire rigola. Il y a beaucoup de caméra. Maramba faire na ba non loba souster. Au te loba so la vérité tu peux parler. Yasuka. Comme ça. Mais est-ce que loba ande ya solo? Na loba ya solo. Ya solo, oui. Est-ce que la vérité sauve? Oui, non loba. OK. Bazo sauver moi na wana te parce que aboya ki koya stade de martyr akenda ki poto alaxi bango ke yé akena mobile ne do ezalora parce que inos binda meme Rebo. Il faut ba rendre inos bi ba compte. Pour ba rendre ba compte ya bo so ba kiti 6 mois sinon e binenge swaka. Pour ba kiti Rebo. OK. Vasco mabia la beba na faire lelote. Banda za na Kishasa. Oui, oui. Ba maba faire. Pour n'y abetali solar Rebo na ferrete. Abeton ka lelo na États-Unis. Pour n'y alobian. Te ezakuta bangite parce que Vasco loba makama mabe makasi ya faire aza Kishasa. Makama ya ko sanza banini. Voilà. Que soy ko banga nga banga tanga za na Kishasa. Na Kinshasa wa. Mabanga taloba mais lelo yo betali solo ya Rebo et puis na place oyo aoloba maramba fali po nya loba ekate ke fera tonga fali po lelo pe fera tongi fali wana na kangi na ba no loba te na kangi ozo comprendre point asuka eka wana te point a prolonger ti akio simba vie privée ya Inosbi asuki pe wana ta koti sous ça yaka les bits c'est de nuire qui eza on nuire nani connu non mais Vasco ko linga anuire innocent mais Vasco na fire bazala sulta azala soupe goloate mais comment ko linga anuire innocent ya 12 ezala ratika et puis yeba yango eloko na bina olo bana faire gol les anini fali pupa manika bimaka OK manika yaka atali sarabiso oh akokai koloba na ba propos na ye India lala te abimela biso sans soutien tango pona ba propos ya maniki Cindy la kisi mécontentement na ye po kimie kota fali pupa akomi OK Cindy c'est ma sœur fera osala ngote poani fere yaka mutuna nebi ke olinga te na loba makamnao fere a osala ngote pona nini bon Tracy a loba te pourquoi est-ce que ba ke Tracy mutara manager a Rebo ba compte à rendre belé lelo Rebo la be ma vie na ya musique nyonso comment na maboka bande kwa Inosbi oui est-ce famille Balume est-ce que Rebo azara na contrat na fere est-ce que contrat wana ezala résilier en bon terme to mona ka libanda to mona ka bolingo bongo makama musalo ezaki na kati eza irrégulier ti lelo bongo mona te mais c'est que to confirmer aujourd'hui que c'est vrai na kati ya musique congolaise hypocrisie eza ya makasi pourquoi je dis parce que na kotana ndenge za ke no ka ya banana banani fere na innocent bazala même cas tout monde a ke no bazala pandi moko na expliquer le moko na Congo oui ngana otolingana ate mais poto partager nimi en commun papa Diego to yo kana ya sembla poto no to ko ici
boyo kana ka pona but moko boye. Frère na héritier balingana te na loba yango kala. Sarah, bat ba yemba nze moko. Papa tika kako. Lelo to mona te. Lelo yo ozo mona te ke ba yo kanate. Ezalaika bango bazaka na ba guerre froide na bango ba bomba na kati basala yango hypocrisie. Soit les qui na TV wana petit frère nanga wana vieux nanga mais hypocrisie. Na kati ba ina na bazokisa na ba pota. Ba sala hypocrisie oyo kana po mission na bango fo ba ko isafali. Moi na quartier latin. Vous comprenez? De photos sanctionnant à taba force en attendant. Biloko basali petit wana inosbi. On peut expliquer ba porte-parole ya faire ba olobate. Peut-être ba mon ango c'est inutile, ba mon ango makambo mo boy c'est inutile, ça n'a pas de sens peut-être. C'est utile parce que faire asa homme marié. OK. Père des enfants. Voilà ba toucher vie privée. Toké et pas ça asa marié. Mais fission ça c'est pas l'obité. OK. Père des enfants. Marié aussi. Oui. C'est la deuxième femme T'es quand moi si OK, marié. On a loba des zara na ngobezi. Zara beza. Moi si na inga bota, na peut soit sa bota za ina po. OK. Vous comprenez. Toké côté il y a rebo asa pour kiper. Asa engagé. Oui. Oui. Sikoyo. Soki batumi balé wana ba bimité. Pour démentir information. C'est que les années. Na mito abaté etikalani keza vrai. C'est ça le but. Maintenant, nous devons expliquer peut-être que émission innocent, actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, la star Rebo Chulo, na kati ya Instagram, na compte Instagram na ye, ba photo ya innocent, na ba photo ya bango, na photo ya famille na ye, c'est-à-dire innocent, ye na mona na bango, ezali sous-souté. Et maintenant, Sarah, on peut comprendre quoi par là? Tu comprends nini? Tu fongola on a dévoilé cause à buzz. OK. Quoi pose là buzz. Mais sans toquer na hypothèse que ça buzz. Buzz servir bango en quoi? Parce que na musique à Congo les loto ebi ba musicien buzz. Oui. Tu ebi les musiciens oyo sera chez loko total en 3 fois avant to loba. Cause à buzz. Tu es un musicien qui BSD. Soit sali acte. C'est vraiment responsable. Et alors, il y a oui. Babima na BSD. Abima na musique na une carrière na une dekendeke. Pelle ninga rappelle mon BSD. Na BSD ninga bêtise. Donc je ne trouve pas pourquoi Inosbi a ko permettre moi si na eba ça la buzz moko ya olongola ba photo na bango en famille na Instagram. Est-ce que pour na ça la buzz moko na mobile nanga il faut kana ke longola ti ba photo en famille. Il faut na ke longola na ke ti ko longola ko suivre mobile nanga parce que tout ça la buzz. Et puis bezango suite à la nini parce que Inosbi na rebo vidéo ka moko so basali il circule à monde entier. Monde entier. Et s'il faut ça la buzz dans un couple, bah ça la buzz à séparation. Voilà. Surtout ça. Bon ça la buzz à séparation. Surtout ça. La communauté ben sensé. Yaya, bon que le kaba ex arrive au sur bon mata miniature, y compris Inosbi. Parce que bango basa ça ba on dit li kamba li bala na réseaux sociaux, batu balinga mariage te ba na posa batu ba kabwana. Sikoyo rebo oyo azui jeune garçon na jeune talent na mobile na mbongo ba bandi na bango allez yo ça biso jeke bo ça la buzz ya séparation. En tout cas ce que ça buzz ils n'ont bien réfléchir encore na bi ko ça bien entouré et ko ça besté peut-être mes attentes moreza moi sinda zangi moi maturité agir na kanda alongoli ba photo mais ça besté je ne pense pas parce que il y a des personnes qui vont nous condamner Sarah ils diront que biso to kota na kati ya vie privée ya bato tes sous vie privée voilà c'est que je veux que non me capé côté la précision tes sous vie privée te bande parce que il y a un réseau c'est là donc moi bato babosa na ratan baloba eza vie privée comme bo ba pesa bango baza ba personnalité publique. OK.
baza public preuve on est makamna bango nyonso ba chango ka sur la toile. OK. Est-ce que vous vie privée à papa quartier na bino ya coin? Il y a tout ça. Oui, bah on est ni pas na vie privée. À personnalité publique. Sauf fallait voyager siko à poster. Mais sauf moi na mon avenir na bino voyager oui baté so ba betele au lisoloté pour mon en honte. Vous comprenez? Donc baba personnalité publique, boy ba ça différence, il y a vie privée na vie professionnelle. OK? Rebona inos biba star anytime to lobela kombo na bango. OK. Makamunios tout star ata kosoli basaila ngo analyse. Rihanna elo nyonso sala keleka inapercité akenda ta kosombela mbana shopping basali ba émission ke ezongi. Mais eloko eza normal mutakoti pasomba elamba. Vous comprenez? Donc batu ba uti ko confondre vie privée za ndenge ovai na ndako otalanga obunde na mobile no lobby mwana lobela ngo ezate po ya vie privée yo pesinga matière te bandeni po yebani pété soka yo bunde lobby na mobile no filma ki oche na réseaux sociaux siko tonga to vandela ngo voilà et comme public. Donc affaire publique toza obligé à ko analyser et surtout sur les autres toucher ba personnalité publique. Donc rebo attirer intention na biso ba songi pour journaliste à songuer. Oui, obligé. Atanga classe ba via batu, via ki songi makamba batu. Pour jamais mon journaliste va na plateau. En tout cas le on obete la bino marambelekana na ndako na akoyate. Akoyate. Ayo yebisa bino ndako ezika na lemba. Ayo yebisa bino boyebite il brille chez les voisins au Gabon. Journaliste a bongo ça confusion dedans. Yemoko rebo attirer attention ya biso basongi. Papa dona oyebi que so couple mo moi si mon na mobile na eba na matata siko na Facebook. Moi c'est longo di ba photo mobile to yeba te. Oyebi que to yeba te. Pour baba personnalité publique te muta landela Facebook na bango zate voilà ba photo na exactement même à Instagram non yeba personne tozo yeba ya rebo parce que to landa bango net na fan na couple na bango to landa bango to comprendre que ici là il y a une ça ne va pas à na TikTok à longoli na Instagram à longoli na Facebook à longoli que pas ça. Et la musique maman mémoire ya ba songer to yo comprendre que affaire à Vasco Mabiala Ekoti. Sarah, affaire à Vasco Mabiala Ekoti. Toujours siko netiko. Rebo qui est la petite fille. Aujourd'hui quand là, bazo sitaraba kombo ya bato baza plus âgé que lui. Quel plutôt voilà, Reba Bimana un tel. Moi na ça c'est albosa moi c'est ça arrive. Pendant que bayebi que Rebo a déjà engagé, azana katanda kwa libala, azana mobali. Mais ba komisko na mwana. Ba komisko ko tangela e kombo ya ba ex na ye. Nyonso est-ce que zali ko protéger la femme congolaise en général. Bazo protéger moi cité. En fait, ma belle ngo ezara on a utoloba ça ya olobate. C'est très important, il faut pas le bas. On va mettre les points sur le i. Arrêtez avec mon nom, Rebo, c'est ma petite soeur. C'est oui. Ok, sous Kota fait rigoler. Également. Arrêtez avec mon nom, Rebo, c'est ma fille. Et ça, Nini. 12 ans, tu wapi. Hein? On se comprend. Donc, on a bâti bébé là, on se va au panda, on va panda, on va foutre dans ba compte. Rebo à moi, on dérange à moi, c'est une femme. Même respect à moi, c'est. Est-ce que faire à Balara s'il y a avec les jeunes vierges? S'il y a un ex-té. Point d'interrogation. Est-ce que ça a bala maman Véro vierge? Question mark. Est-ce que maman Véro a un ex-té? Donc les longs s'il y a zawana na maman Véro to nenge faire na ça bazawana ba Monica lobi na tongo mutumwa bimisi ba audio akoloba ba ex ya Silia a otanga ba ex ya maman Véro. Et au sala ça va très déranger, ça va très beaucoup déranger, ça va déranger, ça va déranger. Et rotia couple na nzila malamu. Ezalaka na tongo bolamuki yo wangana kati obimana ekomi histoire bokoti si couple batu na ba problème et puis ba problème wana et si la até. Et si la obe si la até pour ani. Ndengeni. Suka na ngota msu mobala ya ku venger moi si. Et si la até pour mobala mona lo moi si ache MB. Eza ma msuto msu moi si wangana pa mobala na bimana ngana etazalaka vie na nga. Mais le tom soit apprendre que ah babima et comme il aura des confiance
oko moni moi ba pecho akosanga pecho asimsinga touche. Mais est-ce que cause à ajustement ya rebo cause peut-être azo peu pression tout le monde peut-être Cindy pas ma pression mon beau par rapport à ajustement na yé. Premièrement, moi si à être faible. OK, surtout. Oui, moi si à être faible et il faut pas oublier l'âge de rebo. Rebo azana no maturité. Ngaku tuna vie à couple ba vivarana inonce bina mona que plus aza mature que les kata Cindy. Vous comprenez? Oh. Cindy a qu'à sans soutien. Reboyer. Ah, il faut faire ma photo. S'il te plaît. Ma photo coûte bien. Cindy a sans soutien bossate. Candidat. Ah, moni. Moni, c'est que Cindy a âge. Imaginez que Cindy a mko nanga. Mazangi maîtrise. Mais Rebo, ba pété penda audio na ba ndika ya mibale belé na kati. Obi que moi na motema ayete. Réaction na etom susu et ça normal tom sou mobile harcelé et ça dérange les lo batuni lobi batuni si c'est comme ça tout ça ni to ka bwana kasi pour ba question leki ateza solo eza passa rebo oui ba question so comme ozonga mingi tamie to ka bwana oui mais baza mutu alongoli ba photo tom sou na sa kanda esila na ngoka mais na ebi ke ba obungisa parce que il y a bien ça qui innonce bien les Mesdames et messieurs, ce que nous allons demander à nos artistes, à nos grands artistes, à la personne de Ferrego là, ba communicateur va tellement ébélé. Même à travers ma communicateur, ba copier sa message pour dire que non, Makambo boyoka Vasco boyzaka que non pour na connuire kaka Ferrego et c'est du mensonge boy, ça va vraiment faire du bien. Également ce fiston Saï. Si même une personne, même à travers publication mon corps commis juste que non, c'est à démentir juste la information Vasco Mabia là. Ça va sauver le couple de ces jeunes. Pas seulement les surtout couples, oui. Respect à moi. Ça va honorer la femme. Bana basi bana ya basi ozuina bakoko. Ça na moi ça télémi jeune fille kaloko arebo. Ne faites pas ça chez vous. Mais Vasco, alia kinini yako bimisa le passé arebo. Alia kinini Vasco. Amela kinini kwiti nyanga chaki na mutu. Oui bi monga na condamné Vasco parce que la vérité non se non, c'est pas normal. OK musika te ka yé Vasco. Vasco alinga mwasine mingi, oui bien. Ah. Ouais, alinga mwasine mingi. Skoka ye Vasco nda boti bana na alinga mwasine mingi wana Vasco. Oki sko batmo ba mati ba live na TikTok. Ba exposer le 4X ya mama bana. Ya mama bana yo. Et salonde nini? Zo ataki bo moto ya âge na yo respecter yango talake. Marambo na oloba et au simba ba couple batu. Ça reste que tu te rappelles encore que dans l'émission les cas qui na loba qui na Vasco que tu peux encore rentrer dans les réseaux sociaux pour na loba que ezala ki nango kaka lokuta oko sata biso que oui nyonso loba ki ezala ki nango kaka lokuta mais tala l'autre parce que makambo to mona ngo lelo boyere balongo lika ba photo et tout lobi bako bongisa mais keba hypocrisie pe kotara na bolingo surtout ces côtés commis très dangereux et puis batu bako montaka a mokile loba to bongisa kaka ezala ko bongisa ya po mokile loba mais boza sunde bazala ina harmonité mobali so abanda trompette comme tromper a commencé à makamnanko parce que bon on a choisi un attachement en tout cas ça il faut faire quelque chose il y a fait rigoler c'est important. Merci beaucoup, c'est très important, il faut faire quelque chose et là je pense que nous allons traiter seulement le sujet de couple. La fin dernière on a vu la sœur Euniane Kalambay. Nako pesa rebo conseil. On peut se conseil. Bon, peut se conseil. Azara mtemunene. Azala kamte mamu. Akanga matoi. Batu nyonso ba osala. Yomo lobi ki ba question soki pe leki. Na ebi na opesa pe bangomba na opesa mutu moka te. Rebo akanga mutema, akanga matoi. Batu nyonso to mona na internet. Bazana ba ex. Bana ba passé pour tout ya salité à cause to ya gaya. So na binazo ka ba journaliste kaka. Mona ki o abimana Kofi, abimana Boy, abimana ba atana 6 musiciens. Et puis ba vivre ba tambola. Ko se sentir culpabilisé te. Culpabilité on est là ta oté. Puis ça peut innocent comme ça. Salayo. Na ngambu ya innocent bi. Rebozong sa ba photo John na oyaya.
soko swana bo swana bino na bino kopia biso indiste soko bandola na salon lala kata na salon me ba photo ezonga zongisa kolanda mobile nao bobo mana kuna kangela makolo ata ciseau pendant 6 mois etal ka bino mais koya na indiste ofungola porte na communauté ben censé balinga matière libala penyele kufa penyela tiki bogalo wa pasteur Mike nalo chocho na poche aye commis trop tard donc timba salela maele salela âge salela succès yona jonao ikenda bien ba vie wana ozomona mona wana batu wana tu wana ba envia basi abata mabala so bimina e aolongola ba mama bango bakana bandako wana babima na bango te combien ba finga mama Sylvie mampata ti lelo bana wera te ba metiola nyoso bazaka ba makanga wera ba kenda te asa bala moko zwa maele kota inos bi les babani les nani conseil ils ont mérité que conseil balobani les conséquences corrigent mieux que les conseils tant to lobaka yo kakate enfin il fallait que koma pour omona je pense que na sola trop na ndekona e na bombi yango mais mam na loba ndekona yebi na betela bango bakati mo ebele lelo yo o ekomi supporter oza mobali age ya mukeme wa mobali déjà réaction na o ya ko simba ba compte na ote o garder position félicitations koyoka et approuvé ceux qui yo za parmi bateau bazo accélérer boke loba ou perdre tiana mutu na o ezala vrai ezala faux eza passé na e siko eza yo. Vous continuez Vinabino. Merci Sarah Tola. Continuez votre vie. Nous allons maintenant parler de quelque chose que tu viens de soulever ici. C'est très important. Que, on peut dire exemple à Pegnel à Kendaka Raboye, Arata, frère pasteur Mike Kalambay, les lois Lingazonga, et commis trop tard. Trop tard. Trop tard pourquoi? Makambo Pegnel a ça dans les réseaux sociaux. Mitaka les bimi. Jackpot Didier mafinge kezongi lelo yo Pegnel aye kolota mobalo ya viola kaita ngazara mwana muke babali sai Mike Kalambay par force na ba parents na pour Mike viola kai na ndako na bango mobalo ya beta kae mukongo tika ba trace otala ba photo ti mobalo ya beta kae na zemi atambusa makolo na Kishasa mobalo infidèle à la rana ba chantre mobali oya ndoki ba kombo nyoso mabe Pegnel alakisa biso ki ye Mike Kalambay il doit pardonner à un homme de Dieu siko lelo oyo Pegnel akoya kozongi te ko pardonner za mabe te lelo oyo Pegnel motivation na zwa ngwapi ba ebisi déjà pasteur Mike atiko beta basi Pabanda ko betaye et ali solo teza makabo ya viva. Est-ce que pasteur Mike atiki kindumba? Azu motivation ana wapi? Pegnel a ebisa biso kabandimba pasteur Mike tasambila raté. Lelo yemo akoma na fanatique. Instagram Mike na Mike. Siko lelo. Ya okoma suna besoin violer. Pegnel bobanda ko violer o yaya. Uzobanga te. Babeta kona ba sentir na zemi zobanga te lokwane zonga. Mais c'est que je dis que non, le pasteur Mike Kalambay est un pasteur, il doit pardonner tout ça et puis qu'on le quitte en haut. Pasteur nan to comme non pasteur a pardonné nous te yé Pegnel motivation et outil wapi. Alors si arrivé qu'il a compris, elle a plutôt compris que tout ce qu'elle disait c'est faux. Alinga zonga na libala na ye. Fazonga ce que c'est faux. Pegnel zonga na on avait mission. Yaka hotel sabiso ba photo o ezaka ngate na yibango na internet yaka hotel sabiso makamna loba ka violanga te zaka kanda lukuta makambu nyonso ya loba na pasteur Mike il faut ayana no kolongola yango na mitu ya communauté et puis alobi na sengi papa ba nanga pardon na sengi belle famille nanga pardon na sengi ba osonga na ndenge ni Mike azwambunga libala bazongisela yi Papa Pegnel azongisa mbonga libala.
siko libala oyo eza na ba coutume mibale kutani coutume nini baluba baluba chibindi chibau kasonda bakombo wana nyonso batanga wana na ebité eza na kati. Mais dans tout ça, alors nde yango ekosala que Sœur Péniel avec beaucoup d'humilité. Bon, Maman Péniel avec beaucoup d'humilité à côté na concert ya pasteur Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay va nous boire qu'il est ba jeton na kata concert. Ce que tu bois qu'il est ba jeton a ça de bien. Penza. So sali na nzambe ya boka jeton. Eh ya. Hey Nkolo. Na biso ba bois qu'il a fait Patrice. Patrice ça boka la boka jeton. Pasteur patron, ba bois qu'il a nani? Nani? Mangembo. Oh, à somba place igno c'est ça qui glisse d'ailleurs. Kasi oyo ngolu kambwa kela na opeso bambwa kela ti. Ba mate ezote ya mana ba cher bambwa kelo yo kate, bambwa kele kezungi. O kate. Non mais c'est exemple bien té ça. Les exemples à bien té mais ngana biso ki penda pasteur Mike abakela kembwa kila asali bien. Mais eza faux parce que le même ba parole wana pasteur Mike alobaki aloba ngode ana concert na il y a 2016. Quand na même nzembo wana senda en retard. Ezali na tshela yango bato leo na live. Quand même aloba ngode ana 2016. Donc eza façon a yembela nzembo na ye. Senda aloba ngode ana 2016 même nzembo. Voilà. Non, c'est un régime avant et après. Bon, on va suivre d'abord. Parce que l'émission passée, qu'on a tourné avec un confrère, Touchila Kibinango, alors resuivez ça et puis on se retrouve juste après. Saratola TV. Zela. Prezo, Tunangane. Namoni na Félix, Bawe, Wabase, Bele. Yes, Akulagos. Et puis Mutumsa Imsaginga, Teddy, vrai combo na ye. Ezaka Teddy Mutombo. Hallelujah. Ah, Mutombo wetu, sois béni. Mutombo wetu. Soki obosana, désormais Teddy Mutombo. Teddy Mutombo. Iboluka yindi jani. Le bien se vit à point ça s'attend et puis où tu viens à bien se bien nous Narigo matissa volume Bati ba bien à bien se bien nous Maman ata ba joli ba fini ba kosi na belle famille poli ba le beba bazo salango Hey ata bocheli na poison kalamba iboluki ni wanangai bozo sala nyoso wa Hallelujah ata ba fingi ba choli ba choli ibazo sala nyoso wana ata ba cheba kal na gauche na droite pour na praise Adonai bazo sala nyoso wana Jabuimba Zambi edini Saratola TV. Voilà, là nous venons de voir Isaïe Peka na concert en 2016 à Lobi Peka Kamakambuya belle famille. Mais pour nini kaka choix ya nzembo wana na concert wana parce que Moni Péniel. Ten ya concert na parce que Moni Péniel ten déjà musicien nyonso tango ki beta banzembo ya na répertoire. De na sabu na beta senda na beta ngolu na beta boué na beta boué. Na minute on attend Moni Péniel ya ko changer ako d'ailleurs kutu visite à Péniel na concert ils a déconcentration à pasteur Mike. Arrête ça. Parce que au moins muto asala o mabe aloranga fallait obeta concert à moninga liboso na VIP. Oyebelo fallait raisonner liboso makamwaniki et ko déconcentrer na micro. OK. Mais go peut directement kanda. C'était pas les moments. C'était pas les moments. Bah réparer t'es Péniel la leki na télévision t'as réparé réputation à Mike. Ngaku tuna sala yango na fali mais na koko sala tena ke concert a fali na télé maliboso. Na mona ra na ozongi c'est Yves au kanisa mamaniki. Pourquoi? Ah OK osani.
Mais Sarah, tu sais que l'amour pardonne tout. Au moins, batuka ne baoloba. Autant les différences à d'enzemo, ils ont même parole. Donc, à quoi qu'on changer planning, il y a musique na pour mon Peniel, parce que Peniel koko na concert wana eza surprise désagréable et à vie à Pasteur Mike. Peniel a commis cauchemar à Pasteur Mike, a continué mission na m'a changé la casquette. Est-ce que n'est-ce pas que non peut-être Pasteur Ramoni Azaki un peu apaisé de dire que non, c'est que apaisé la sœur a bandi kozonga moto. Apaisé à quitter. Donc il y a un lobby ce que ça qui na contexte ya mbwake là. Et ça le pega bien. Mais Pasteur Mike on va boire qu'il la taille embarrassé na bongo. Anyatara ba en retard na e alobara na e batu ba ucho talango. Donc quelque part Peniel Vananan Tigana nous via Pasteur Mike, Luka non mbali msusia, Luka mbali. Sarah, l'amour pardonne tout cette question. Yo mo yebi que lelo na pesa ka exemple na yo na bof na biso kande boza na parler wana. Kuna koute, na kotika na l'amour pardonne tout. Aussi sa phrase. Ba na télévision sko Pasteur Mike a otea. Mama Pasteur. Toza mitakala na ba téléphone. OK. Monte ko sa nzambete. Po obiso bangba combattre tozwaka photo ya Peniel na kaleson na soutien tochi. Peniel bosa frigo mutakala tochi. Yo ebi congolais ndazongi saka tozo nyoshe zali. Tozu sex tap na ina Didier tochi. Moi c'est utoka bwana na mobali ozelite. Tozu isusu ye na jackpot tochi. Mais ya finga a traité Pasteur Mike d'infidèle. Tisiko infidélité en atikala opé sa preuve à ta côté. Banda au fin à Mike infidèle. Voilà. Banda au fin à Mike à beta kaya salae banco à salae maramebele. Est-ce que big le Peniel no a pesa sur la preuve té. Peniel a été derrière Zawadi, ba travailler à montage à Zawadi na Peniel ensemble. Oh, Sarah arrête. T'es peut-être aussi informé te ba travailler que Peniel ba sala ba live na Zawadi. Peut-être aux informés. Parce que moi, c'est un l'amour pardonne tout. Donc, Pasteur Mike a otea, mutakala moi si nous avons internet. Angaza na respecté la considération. Peniel a été très loin. Mais est-ce que vous savez, qu'attendons s'il vous plaît. Action. Mais est-ce que vous savez que les lots même chez le païen, tout le monde a payé que Libala Mombo ils ont payé moi Ambri, mère pas qui peut-être celle pe moi na Libanda Zongi, peut-être Nzambe aye, ba ke pas pasteur Abondel Mamutu parce que et pas Nzambe ba kuti moi nezala na ngote mais aujourd'hui ici la sœur Azongi nenga bandi ya kozonga malembe bongo. Sarah, est-ce que vous savez pas que l'amour va voir kaka e mona kama kamba malamu? Te l'amour exact. L'amour so exact que moni mission ya Peniel na vie à Pasteur Mike ezaki Pasteur Mike achité à Bambana. Parce que tu as comment un niveau ya ofinga couple majabu. Eza parce que aiba force à Mike et utana couple wana. Soit fingi couple wana bien bon bengana Mike. Mais couple wana tellement ba mité maminene bandima kozana Pasteur Mike na ba moment difficile na nyonso. Concert ya ki produit par Majabu Oya que Finga confirmant qu'il est sataniste. Produit par Papa Roy. Et puis Papa Roy était là. Papa Roy a zaki likolo ya pour. On a un concert wana. Il t'a fungola concert na prière. Azaki wana. Atikali nanu kosenga couple wana pardon te place mobile na travaillaka. Atikali nanu kosenga mobile ne pardon sincèreté. Atikali nanu koya ko expliquer biso ba réalité o eleka na raté. Bala moko apparaître na concert soit disant omi kitisi bozonga na c'est bazonga na kabo. Pasteur Meka kozonga na Peniel te. Les pardons, oui, à quoi pardonner. Mais Aza obligé de faire la réconciliation. Mon bazon en amour. Même Bible, les autres, moi, si non infidélité, ne vous savez. Soki olingi. Soki olingi. Soki po lingi pe ko limbisa ye, ko limbisa ye. Est-ce que soy pasteur Mike Aza côté à lingité? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire aussi que la sœur Peniel Basangana pina pasteur Moïse Mbi? En tout cas, mais c'est une fille lâche. Ata Denis les pas collé canaille.
c'est une fille lâche, ok? Azaki na volonté à unir papa bananae. Soki Nathan au papa Mike akendaka na brancard na hôpital sora kufaka. Penyel alinga sekaka gagné. Nzamba beti Mike. Mais Dieu merci, Dieu est juste, papa Mike akufate. Soki lelo majabo ebwaka ki Mike kalamba ya bambana ki penyel alinga seka na communauté ke nzamba frappé ye. Mais lelo Dieu merci, papa Mike aza toujours na majabo. Azobeta ba concert nae, aza na succès nzamba élevé, nde penyel aye komona fois zonga. Penyel a komi cauchemar ya pasteur Mike. Penyel luka mbali mususu ya pa pasteur Mike place ya te. Bato bolo bana ba commentaire aza mosai na nzamba limbisa. Koza mosai na nzambe ko limbisa eza oui, mais koza mosai na nzambe eza ko synonyme aux la lâcheté. C'est Dieu qui pardonne et oublie, mais ce n'est pas les hommes. Et si aujourd'hui arrivé Penyel a zonga libala papa Mike limbisa, on te que Sarah tolo tikala na soni. C'est impossible les hommes. Sarah kota libala batuto tikala na soni. Na koti na ngate, na koti te. Mais oh et mon oh et puis que Mike amutabo amutalo lendo et puis amuluba aolinga soni wana te mutakala mwasi na mutu nyosto monango akoka et puis mobile monta supporta ngo akokate non ipso en tout cas akokate ke akenda ki mobile mo alala ki yo bosani ke Penyel ba mde ko teke lokwa ba ko teka monganja na libongo secret na denile. Non, est-ce que ça qui juste ça qui teka peut-être pour na yo qui ça le pasteur monter ma passe qui mamba lokuta. Batuna Zanzibar ba bengi président ya nanyo ya bengi lelele et puis à komati na niveau malmené mobile na mema etina tribunal na Amérique. Basamba pour mobile azwa garde bana. Donc quelque part makamba tu ba olobaza mosai na nzambe faut pardonner mutu musa lobio ezaki miliu mabe pasteur Mike amona ki angote akobondela pona eba zongana. Ah ya. Milou mabe tondimi tozu dans un exemple na Bible. Au moins ko pardonner et ça forcément te ka fo bozonga na bobongisa. Et puis boye bango Bible loba sokoloni tempête ou récolter tempête vent. Ce qui babi c'est lui qui moissonne ni récoltera ni baloba ni na français. Tempête ou récolter vent. Bible sous c'est le salaire du péché, c'est la mort. Pour ni baba que le salaire du péché après le pardon, c'est la vie. Ça raquette la vie sur la Bible hein? Ben oui. Oh, Bible zo fouti sabatou. Le salaire du péché, c'est la tikanga pardon. Action. On comprend. Bible ce qui a un résolu le salaire du péché après le pardon c'est la vie et l'obité et fouti sabiso le salaire du péché c'est la mort. Malamment quoi? Alors bah tout est que c'est les punitions. Atie punition te nzamba bambe ngo liwa. Donc péché nyo sezo mérité liwa. Donc pardon te me liwa. Si ko so ki Bible écoute lobi bongo. Mutu bako pardonner o menzamba foot sabatu. Ngana lo. Oui. Ngana lo bana batu nzamba foot sabatu. So to kotina ba na lo la Bible. Tozu exemple ya roi David, OK? Roi David a qui l'homme selon le cœur de l'Éternel. De Dieu, oui. Roi David a tindi travailleur nae akende bitumba po atika la robimana mwasi nae. Akwa une impudicité abimina mwasi a travailleur nae po travailleur nae kuna basa nini babomai. David a zongi pa nzamba senga nzambe pardon parce que pour David a qui grand maître do yeso asumuye bi efaya olela nzambe nzambe pa fusa kai nzambe limbisanga nzambe ebisi roi David abi na limbisio aloba ina monoko ka limbisi mais mwana wana obota mate. OK. Nzamba frappa kinda kwa David a frappa que non seulement na wana kotiseli inceste. Mwana wana bota mi akufi nzamba bomi mwana. Po nzamba bomara batu bakantara di azavi te nzamba bomara parce que so bozongi kana kata Bible na histoire à Noé. Noé mtatongaka bwa tuti. Tangu nzamba bomara mokili mo batala te ba bébé ba innocent ba bota maki. OK. Aboma sans pitié. Nzamba ana colère au saranate diable o bien o mona diable tamso azara gentil koleka nzamba. OK. Donc nzamba za kanda nzamba za abomaka apesa apé bon moi. Parce qu'il est de l'ordre. Et puis il est juste. Il est juste. Au moniteur on a le bique tango a ebisi David a limbisi mais moi na obota mate a frappa David.
moi na botamité a frappé David nanda kuna e bana na e ba comment ça l'insecte ba comment lala na moi si ya David Mwende nzamba futisa David ya tinda ki soda pa bimaka na mwasi na ye nzamba futisa jusqu'au mwana na ye aolala mwasi na ye est-ce que vous comprenez le donc nzamba ti alimbisi matiki punition yoka Fransango tout se paye ici bas non se fout à maranasser le salaire du péché c'est la mort oh loni en obuka donc pardon oui masumo to refuta na lola te tala papa mais ça raza na place ya mwasi penye la za mwasi yo poza mwasi za na place ya moninga no mwasi ouais na boti pe moi mobile na boti pe moi mwasi OK mwasi loka penye songa mama Brian en tout cas libalizate et barozonga na te soki pe nga naza mama Penyel na okanga mbwana nga mama e osali soni na biso bana basi tracer chemin na otika via Mike Penyel azalaki mwana muke azalaki ko sala makamona tout azalaki mwana muke quand tu parles de mwana muke c'est-à-dire quoi Penyel ana âge ni tanga lingana na pasteur Mike elle avait 12 ans non a comme une majeure sikoki mwana muke na ezabi so ya za ino mwana muke apanze makolondeni a combien na niveau libala ndeni so azaki libala vous comprenez donc batu batika ko obligé pasteur Mike ke fa limbisi mais punition eza ko limbisa ba ko pardonner mais punition ezo continuer est-ce que pas limbisa pas bon di mara limbisi Penyel fasani fa azong sa Penyel na ndaka libala c'est impossible preuve ane Penyel nanu na kacha concert à pasteur Mike azai mutoko tate fa ba bengane makoti parce que za mama nzambe yo assure ce des concerts à faire Penyel la sala qui a offert un chat le kana concert ah oui sécurité peut-être n'ga permettre là il faut les reconnaître niki komekate niki là il faut le reconnaître niki n'ose pas komekate parce que bino bolanda naka nde omoni Penyel a meki moi concert boyo po arena meka niki tobetama obetama na arena komeka ne faites pas ça mais Sarah kota la mamba niki na fali lelo ko mozo para fali kota la mamba Mike Kalambai na Penyel mozo place kara ya pasteur Mike Kalambai pourquoi ozoti ka ba negono ya basi ozo para ba negono mibali basi baza maele mabe en fait moi c'est aibike ana facilité soit robili kamo bande onanga ba okotela nga ba yokela nga ouais na baninga mibali ba ebike biso yokela mibali mawate bref ane lelo soto ke place mo tom susu basala batu ba accès au côté ba clôturer soto telemina Diego ba loba yo moyo côté ati ba côté oui exactement donc moi c'est ana facilité wana ya yokele mawa ya moni moi c'est ya koselo likam taka Europe Amérique ba pesa pouvoir na moi si on se comprend soka ya lobby mokilendimi mais il y a des hommes au bazaba victimes à basi bazali. Merci beaucoup Sarah Tola, merci beaucoup parce que je pense que koyate komeka kutute osale loro Penyel la sali wana ya makamwanza mbeza normal yo komekate. Voilà. Nous sommes obligés vraiment ya ko côté là-bas na basi pe ya ko sauver bana basi oyo baza dans le bon et non oyo baza dans le mauvais. Maman Esther Kabo dit même Moïse Noé amona kanate oui amona te afuta ba prix. Maman Esther Kabo dit merci beaucoup maman, ce sont des femmes véritables femmes. Abraham pas futa ba prix. So keka na Bible au mona batu ba futa ba prix bazali. Nzamba pardonna mais ba futa ba prix. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Samson que Samsa futa ba prix. Nzamba pesa ka pouvoir. C'est Samson a Dalila metanga méchant. Yoka Nzamba pesa ka pouvoir pour révéler na muta mokilité. Moi c'est akosi à révéler na moi c'est. Malgré Nzamba restaurera Samson na suka akufa na ba Philistin. Le salaire de suka ka kupeta linga akufa na été mais akufa. Afuti kaka afuta. Donc batika pasteur Mike Compé amusa na Nzamba za Jésus Christ té. Mutuka oyo akufaka oyo a pardonnera bosani c'est Dieu. En dehors de ça, tu vas payer. Yango monaka lelo yo na osenga na maman nga Micheline Chabani olimbisanga parce que ça témoignage mes photos loba. Vous voyez que Micheline a sali combien d'années à servir Nzambe mais a futa ati lelo abotate. Ah oui. Allez-y comprendre. Donc Nzamba limbisa ye matika ka punition. Ah puriger. Donc Dieu est tellement juste jusqu'à quand à cause la punition Dieu est tellement juste. Ba quand ça raté que soki obeti mutu aloke Nzambe limbisanga Nzamba oloba na limbisi o mwana nga Sarah mais okofuta ba prix. Ofuta ba prix. Judas.
Merci beaucoup, Saratola. Nous sommes arrivés à la fin. Judas Iscariote, Asala o ezalaka ainsi dit l'Éternel et comment maka. Il fallait qu'il y ait comme na moto. Voilà. Il fallait baka une église. Ezaki comment maki de Ezaki destin nzambe. Jida sala nzambe ma bête en fait. Ezaka destin comment maki sala mabongo. Azaki na liste ya batu ke ba oleka awa. Siko na suka nango nzamba pardonnera Jida, mais akende ko se faire pendre. C'est la mort. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Laissez-moi dire un grand merci à toi, Trésor Simbi, les bourgeois Trésor Simbi. Merci également à Patrick Boussé, l'autorité morale. Patrick Boussé, l'autorité morale. Continuez à vous abonner sur le chaîne d'actualité Sarato la télévision, toute info télévision. Katsamon, je vous dis de nous retrouver toujours dans Katia télévision parce que nous sommes là pour vous informer, vous former, pourquoi pas vous divertir. Katsamon, je vous dis au revoir à la prochaine.